Bédachou. Est-ce que vous attendez qu'on a chassé à Bédachou? L'été à Kanda Nantolo, Bilobela Hermoko Finga. Mais l'été à Kanda va indiquer en tant que quelqu'un de média, à salle la cahier promotion, l'obela cahier. Talaba niveau, baso créer les carababinemi. Au moins staff nae, basa déterminer aussi ça est. Ce que mon clarté aya, ba okato ma papou. Bon moni on a showcase dans la plein, ma ça plein na sali plein na kitambo. On a l'opé na sali show na kitambo. Et ya masa si calculé ka plein. Hôtel Ibaya. Plein. Kaka masa si calculé. Bon mona on a tokos. Eh ya to ana bino to jali kabo. Kabo. Yango ba wango yango bo sala nini attaque na bino za nini bo zeli manike lobby après tant ba fanatique manike ba tie après bino ba ware bo bimi on na reverser bino ke bo sala na bino lokote clip yango wana bo télécharger te pour nini 1 million tisi ko na ekokite bo tiko distraire ba tout o ngana lobby ngai est-ce ngana bete na fikino wana ba chaka battle te na so za ina États-Unis nga ba tira so battle nga lobby na Kinshasa te to ke no ko beta na Paris to betaka somo ko biso mbali donze moni nga masasi calculé ya to suba humiliation mon orchestre wana o lingate to bandaka ko boma nga bandaka ko mela ti na kokite nga na kei na ngai na fingi na nga mutu te na lobika vérité na ke na nga na bengi faux chanteur te na bengi banze mone mabete ok mari o muta ote ko finga oyo alobi azana ndaku te alala na ndaku afesa gome wana ba injure yango wana fingi mwasi na ye afingi bana na ye afingi ye moko pede oh so artiste moko aye na makambu na ye na okende ngaza mposa bana ba se retrouver ya na 46 ans o so na tikeli bana tete cha lopango esala bango bien ata faire faire oh poni boko msibo ata faire ye nyokoli ngai 5 ans na kufeli na beli corona batindelanga ta eloko te ya talaki te ke no so na kufili lo ba mabana nga ba otika ba ofele na bino ba otala ka côté na ye yende nzambe bani ke bela corona na bela corona première vague kena uta nini poto yelanga corona oui na bela corona bo na lobango na internet po saki maladie ya soni nga bela corona première vague na bela makasi na olela na nzela na oloba na okufa nzambe na nga na zo kufa na zo tika bana na nga nzambe na zo première vague na osamba pe na mutu te mona kaka fali yango apesa prince promesse na shark que voyage ya poto ya tour ba okende na ye promesse et pour ça que le seul moyen à communiquer pour bloquer ngai na bengele na solo ndeni il faut lokate di badiata abeta nga makofi L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne dans laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis
Bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous capter un peu partout dans le monde entier à travers nos antennes. Et c'est un grand plaisir pour nous de recevoir pour vous toutes ces personnes au Bazakabongo à la portée des passés, de vous apporter des messages. Bazakabongo, Natine, actualité musicale, théâtrale, tout ça rappelle la politique. Donc, on a capé assez souvent dans mon beau état du Bongo. On a vu ça, il y a Internet, bah, fait divers autres bien, entre autres, bah, polémiques. Tout ça rappelle, on a pour nous tirer les choses, comme on dit, les clairs sur les i, pour nous couper sur une information en temps réel. Un grand merci à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées en ce net moment. Et aujourd'hui, nous allons partager ces beaux plateaux avec Manic de John. C'est ici que Manic de John a fait sortir Massas Calculé. C'est ici que Manic de John a fait sortir Tout le monde rend. C'est ici que nous vous les rappelons parce qu'il faut voir Afrique et l'Engiza Palenae, Afrique et l'Engiza Awande, Azoaka. Opportunité à couper nos sentiments et le plaisir à kitoko tous arabons en Afrique lengi tous arabes bon la manique des gens tokos officiels de l'autre tous années à la carte Afrique c'est avec lui que nous allons entretenir cette très très belle tranche d'animation rapidement. Je dis un grand merci à l'assistance des longues jambes mon confrère mon ami, en tout cas mes sincères félicitations pour les bébés les nouveau-nés donc consommer Migolo Monasik. C'est un grand merci à toutes ces personnes branchées connectées ce moment. C'était donc mon anniversaire l'autre fois le 12 septembre. Plaisir na bato tout bas souhaiter plaisir na bato tout penser na ngai Karine Manessa British. Merci beaucoup parce que yo tsaka mignon te ozara toujours wana exi qui c'est na question bote belé pourquoi pas si souhaiter un heureux anniversaire à Vicky qui c'est na question minopi en bote belé heureux anniversaire à toi Vicky qui c'est les bois de Bruxelles Jean-Yves Bicou Dani Chon de le chinois congolais merci à toi Ange Nathanaël et puis Gloria Malia Moté pourquoi pas se dire bonjour à Docteur Pirate Fanfan Coco. Comme je vous ai dit, je suis avec Manic de John. Avec un grand plaisir, je vais devoir dire bonjour à mon invité. Manic de John, bonjour. Bonjour à Kangaï. Avant de commencer, j'ai dit merci à mon Dieu. Merci à mon pasteur Papa Alphonse de l'église Sion. Dans ce moment, on a maniqué boé vraiment. Et ça pour Nzambe, Ngolu Nzambe. Pasteur Nangai, Papa Alphonse na l'église Sion na Kimbondo wana. Et puis on a salué sous pasteur Brialine à l'église Refidima na Bandal Kaka na chef Kinzonzi wana et à tous les hommes de Dieu. Je salue maman Joël Kabasile les couples Mbumba ou na prière kana bango en ligne to yebanité na salué pe batu nyonso ya concours ya Madjabu en commençant par Mike Kalambai. Donc félicitations. Seigneur, vraiment merci pour ton amour, merci pour ta protection, les bons bergers. Nous ne sommes que des agneaux. On est rentré dans la bergerie parce que dehors, on a eu quelques problèmes. C'est pourquoi Naza Kotika Plateau, on a contrôle, il y a Saint-Esprit. Et pour dire bonjour, je commence toujours par Mamie, bisous, bisous Mamie. Et le pèse, chemin le pèse que Kardaché de Bruxelles. Kibazola, Kibaz, Julia Kibazola, tant Nathalie Trésor Kibazola, les boss, Nathalie Bibiche Kibazola, ya Yves Bonga, Nathalie Alain Giga, et bon, moko banda le joli maya la 1000 fois madame, chez Djonga Tolia Tomela, Kisimbi, agence Zaka moko na Château Rouge, héritier pour Malécran Kisimbi. Balobito Pakola Melina Swamba, plus 33, 64 11 33 879 Okozwa Melina Swamba cancer na elongo botaka elongo manike cancer na elongo il faut avoir une belle figure et on a mis tuna kibino akanga ina tuna ibangwa quand tu es insulté maniké là est-ce que tu t'es bien regardé dans le miroir regarde-moi bien là toi non ni bandili na ibsa ibno kitoko babuta manango kitoko za make-up te une femme belle, la beauté on est avec. Bon, ok, musikate Coco Arafat Makizembe son excellence. Balobi Lydie Champagne, hein? Balobi so Champagne on a fait noter ce que fait nous à voir ba Lydie Champagne à Paris, maman na Sidi, maman na Sidi, Lydie Champagne à Paris, maman na Sidi, au boyo sal mokili na yo Champagne. Lydie Champagne, maman a Sidi. Champagne rosé, Titi Kabalou, champagne rosé. Merci à toi aussi, à Kangaï. Merci beaucoup, le beau garçon qui est là. Yank Katoukou, l'ingénieur Moussako Motonan Zambé. Abonnez-vous massivement sur Manic de John Tokos officiel.
90 43 16 621 plus ya Willy Mouché Nico Damboka balobi gentil ka songo le bourgeois gentil ka songo espace ex non comète hein balobi ezawana okuta la gentille espace la gentillesse donc voilà quoi donc derrière la caméra nous avons Richard Tessa héros dans l'ombre balobi na montage tout ça na Berli Vengamente. Je salue tout le monde et puis merci à tous les abonnés de Africa Lengi TV na confiance na bino et merci à Mike Lokamba 3 fois l'archevêque. Voilà, merci beaucoup Manick des gens trop belle aujourd'hui. Hein. Merci. Toujours belle, toujours ravissante. Merci. Et on a tout qui so comme na âge na ngai aux années tinga nga maman mukolo boy avant de vieillir il faut vivre. Avant de vieillir, il faut vivre. Avant de vieillir, il faut vivre. Est-ce que toi, tu vas vivre jusqu'à mon âge? Vitesse, nous en avons ma béwana. Tu vas vivre jusqu'à mon âge. Hein? David Olito. L'as qui fait piquer le cœur. L'as. Voilà, Manick de John, rapidement, s'il faut commencer avec les questions. Aujourd'hui, Manick sur la toile, aujourd'hui, Manick par-ci, par-là. Et puis, bah, tiens, la chaîne, moi, on a longue jambe Tchango. La qui sango, bah, tchaka, bah, africain, te. Bah, tchaka, bah, non, bah, tchaka, chroniqueuse congolaise, te. Bah, tchaka, bah, chroniqueur, moussous, yamboka, moussous, ya Cameroun. Et ça, L.free. Voilà. Bâtien Maniké. On a parlé de Maniké. Tous on a le même objectif, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Ok. On va vraiment arriver là. Dans l'ingénieur, tout me campé qu'on a la claire, tout me campé qu'on kende. Vraiment malembe. Pour na batuba comprendre réellement un projet, topé idée à Maniké, quelles sont les ambitions de Maniké après beaucoup de parcours les lots donc aussi tant que me campé qu'on numéro en cas de mission batupé ba réellement Maniké azaranini parce que assez souvent batuba on a bamba du moro boy par rapport à la réalité oyo batuba pesa bango mais avant tout bananango to banabon pour l'actualité musicale parce que aussi aux et puis quand il y a aujourd'hui mon père allait avoir 70 ans. Bon anniversaire papa là où tu es. Là où tu es, c'est chez les anges. Fête bien ton anniversaire. Mon papa chéri, même si c'est 1000 fois. Non, pour Nakakayo. Bon anniversaire à tous les enfants de John. Parce qu'aujourd'hui, notre papa allait avoir 70 ans. Voilà, heureux anniversaire à notre papa et puis qu'il repose en paix de là où il est. Manick, déjà rapidement, concert Yahweh Rasson, annulé. Yahweh Rasson va payer mes visa. Réalité triste pour la musique, la biso, en légende de la République démocratique du Congo comme les Yahweh Rasson. Pimelier visa pour nous qui concert à Zénith de Paris. Au moni yangiama avec tous les respects que je vous dois. Au moni dans la vie babara mboazali na makolomine alandaka nzela semoko kasi yo makolomi balekaka olingi banzela zomi. Au moni quelque part yangiama tu fais la musique tant on continue la politique parler positif. Couper sa partie privée. On les a pas tricage. À côté qui trop politique. On a remarqué à côté qui trop politique. On est à Bakanaï. Parce que modèle où va péki ça concert à Accor Arena. Na modèle où va pimeler visa et zande monter. Accor Arena va combattant. Mais on a moni combattant à l'obi que no wera beta tete. Mais va pimeler visa parce que va tali makambo sali. La Schengen de Bapimele visa. L'ambassade de France. Batali Makambo Sali et puis on avait excusez-moi d'enlever les lunettes. Moi ça qui toque il faut que tu aies la miso. On avait signalé qu'il y a des ngoulou. Ngoulou et bila lek déjà en bon bateau. Il y a un Bapimele visa mais et ça li passe. Revenu on a il revenir pe na mboka. L'état à côté Makambo atala Makambo. Musiciens, il faut pas qu'il y ait libanda, il y a plein de gens, il y a plein de Congolais dehors, hors du pays. Libanda, il besoin de artistes, prester un concert. Mais il y a copié la visa bongo il fallait qu'on paye ta visa ta ndambo. Bon, à Tchébangulu, tu as un musicien au bas connu, au nion soit ça comme musique. Vous comprenez? On a un tricage, bateau bosala makambouana, botika ko triquer baninga. C'est un grand artiste. À Beta Zénith 2 fois.
abeta Zénith des fois Olympia abeta asala musana e malamu abeta martyr amela yango asala musana e malamu na moni eloko apimeli visa te en tout cas na oka y passi mais c'est Zénith déjà annoncé que nos concerts ils ont annulé on n'y peut rien. Que deviendra aujourd'hui la musique congolaise par rapport à la réalité au Tokutanango? Parce qu'un grand artiste comme Wilson, copie Melaï Visa, ils ont honoré qu'il tire la bisoté. Parce que si on a bien, tout le monde a Nigérien, tout le monde a Brazzaville, parce que dans Brazzaville, il y a des combattants dans le poto. Mais les toi ici là, mais les lots, quand on a la réalité, il y a un modèle qui tire la bisoté, qui soutenir, s'il faut dire, la ministère. Il y a culture. En tout cas, on peut s'embotter na Anne-Marie Bonga na Château Rouge, on peut s'embotter na Mireille Okito, mon thème ingénieur Okito, il y a un Clarence Situni, mon thème agent de père Badiata Noble. Au moni, ma camion surtout ça la kato futa hango anasi. Ok. Tant yo zo mona er wana za na gloire zo sala bo ozo yeba te ke métier na yo e senga yo obima libanda. Ozo mona. Mais tant ba pimeli visa ba ambassade eza ebele zo sani awa ya on a bi le temps de mutako kata makambo muto azali na pouvoir eza combattant arrêtez ça batu nyonso banda ko bunda ba ye awa ba pesi mo ba poste boya awa Congo ekende de l'avant tant bozo sala bongo Congo ezo nga sima bazo dominer musique na biso or ke biso zaka number 1 na Afrique na musique number 1 na Afrique vraiment. Lelo oye comment faire que soutenir nani fali wata ozomona alors ba okende na bango bato bazana ba papier et bon siko bato bazana ba papier te revenu wana elinga ke depuis ba famille siko bolingi kato zana ba fazer na bato bombe na ba kuluna na bato so bimate ba musicien wana bazaka sima ba artiste bazana ba famille bazana ba le MB à l'étranger compte double bosa peser penza bosa peser Bon ça pesait vraiment bon nous capena solution à ma cambo à visa. Oazé quoi il faut bêta fabriquer c'est fois bêta. En tout cas mon amta na chance na e. Ezate lelo oyo maestro abetito oazé quoi bebolo babwe. Ngana lobi kaka yangia ma okota ki trop na politique. Il fallait ça musique na yo ba ONG na yo. Il fallait okota politique te. O s'attacher ki na eloko moko boy oyo. Voilà. Maniké c'est une femme ordinaire. Maniké a internet pour la matanga. Après nzamba sali grâce. Baya nanga l'internet muta apesanga micro te mais muto to bando sana émission liboso. A comment il faut utiliser ngana fingela ke bato. Place image qui s'injora. Place image Maniké bibaka yango na finga Karine, na beta na finga Sandrine Mupende. On se comprend. Après na yo tala exploitation ngana ibate ki bafuta bat na YouTube tant na sali 1 million de vues ba baleli ombongo boy na kipate mais tant na yo mona que non producteur aye na orchestre na ye alingi ye na prince ba voyager abi prince a voyager te il faut prendre ça kemba nanu a okena ba musicien na producteur aboyi na ye ne na yo mona batindela prince biloko azu ba ketch wana akabe ba musicien na ye alabi o prince na kembi na orchestre te na bi ya ko sala nguta tant que tante na ye ya utoku fait la papa na ye kolongwa na zongi na ngana bana nanga bon Maniké ya internet na ya na mupepe na ngana ya ba guerre presque Maniké abunda akoti la ka bato ngo lelo bakoma ofinga nga ba finginga trop bato wana OK ba bosani ke ba guerre na bango ninga na bunda na ye kapashi kutu na ngam na côté na internet ngana yoka ba olinga ba triquer kapashi na yebi même pas tant que conférence Karina sala katanga uta angolande na mona kapashi na yonde site ya kapashi na kamwa to ko sala émission na ye na défendre na comme côté là Deborah Bwanga kukolo bate bato nyonso bazo finga wana ce sont des gens au ngana bimisi ba ya internet sans succès na tuna pena afile rosali comme da 4 ans ba yebi ote nzokande ezaka stratégie soko finga na répondre ba yebio soko finga na répondre ba yebio après na yo tala ba fan nanga ba bi non goreti le voisin abi à partir le ko répondre à soba tout c'est pourquoi j'ai arrêté tout ce monte na guerre muta kota te ken piana na finga nanga yo te yo mutu o mema inga na bateau wana nga longo na nga singa na et puis eloko na ina sala rectification
botika koloba na fingi te na lobby moi j'ai osé hein Julia Kibazola j'ai osé de lui dire que j'ai osé au moins de dire ses défauts po yi azaka ka nyonso bato akoka koloba ndenga na osé koloba ne de ba défaut na po à entretenir bato na bien ata baba asala ka réunion de famille okay. Baba asala ka réunion même un sourd miwe asala réunion de famille c'est lui qui ne parle pas enfin a expliquer yo osolana batu te olobaka batu eloko te nyonso kaka olekisaka donc yo nzambe on adore qu'un seul Dieu mais manike obi ba yebi to moni grâce mbizi te ko poser question na te ko kotina makambo te katamba moko azolinga yeba Marila omwaka mukuse chindo na imsaki okisi ya bato milaye linge sila te ya kisambango olinge sila mais la swamba pakola yango ba cancer elonga après nga na swani na yo so bongo te mama oyo mama ya boye bozwa ete mama ya boye azate guerre muta okota te bonyo koma na bino pamba ba na bango bino te guerre oyo muta okota te oyo za guerre ba ntoko guerre ngo sa yo nana na osana mutu te na osana nga moko na se rébellion est-ce que ça rébellion pour na mutu so comme il rebelle te na se na comme il rebelle pour na akangai to pour na Jonathan Kadima to pour na Crisco Louvoite oh na comme il rebelle pour na maman Anton na de play oh na comme il rebelle pour na Jonga te on comprend mais tout le monde ici Léon émission le prophète Benjamin Belanga aloba nanga lobi avant de parler il faut tourner la langue 7 fois. Et on a parlé de David aujourd'hui parce qu'il a fait tomber Goliath. Dire les défauts de quelqu'un, c'est pas une injure. Congolais so yebise que non longola potinali sinon abe fingi be maman na ya lokuta. Ya lokuta la question de longa ba défaut na yo. Et là na pays nyonso il y a un martyr, ngana kufi martyr, ya ba Ken, ya ba Mumbaya, ya ba non na kufi martyr parce que tozana blade. On est des blédois à Shadrach. Nyo se sont maman na mbongo na mboka oyo. Hein? Lidi champagne. Nyo se sont maman na mbongo. Sikoyo. Li nzambe era manele. Kanzamba bimela suba. Te nzamba koma pambola mutu ka sima ya mutu. Yo zui li pamboli. Ngape na pamboli Shadrach. Yo zui li pamboli okangi. Siko biso siko. To zaka ba misala. To zaka abo. Ata na mwa musala. Et moi musala ya patron. Azara patron yebi. Tout le monde a Sankara. Sankara, c'est un domestique patron. Ce qui est là, c'est Sankara. Sankara, c'est un jipouana. Na sengi yombo, on a pocheté foué la ngakaje. Ngamona ebine na osala. Olingi kate okangi nyonso. Je préférais partir. Voilà, mais tout le monde peut le par rapport à la récompense, dans une émission, moi, tout le monde qui a une question, oh, tout le monde a mieux placé à répondre dans les maniqués. Les gens qui ont assez Léo, qu'on cite comme on a après plusieurs acharnements entre nous, soit dit, Manique de John, au même PC Léo, dit qu'on a fallu. Mais oui, na banana ko pesa mbote na Ida Ediba la mère du Nord et 19 ba lobby soko ke tout droit. Hein? Blandine Bassel tout droit. Maman nanga pola taboué. C'est très joli hein, qui te connaît. Blandine Bassel. Trop sexy. Blandine Bassel. Boucle création tout droit. Un parfum. Qui base Bazola. Il y a Julia. Moi aussi, il y a Kitoko. J'attends, tu sais, cette fille-là, elle est jolie. Soit moi, elle est jolie tellement. Au moins, il y a ça, c'est le haut. Attends, comment on a parce que c'est le haut. Parce que c'est le haut, il va falloir. On a besoin de l'écolo. Tout ça, on a cambo belé pour nous couper ça honneur. Atinda te, mais tu finger, na finger, va te belé. Pour y aller à l'aise. Mais il y a au contraire, tu es mal à l'aise. Siko. Na kenangat. Expliquez-moi sur Maniké pour tout comprendre bien. Bah te belé bah Monica révolte, bah te belé bah Monica rébellion. Rébellion tant on t'a ça là on bien que le bio ça là on pour na yo moko parce que bah ça là on pira pour na mutuye moko aibi lo on ça là. Mais et là on nécessita qui parce que sur total bien dans la mission précédente on qui ezanzala. Qui ezanzala, on va qui ezanzala, nda kuneza nzala, on quitter ou se déclencher. Mais sous effet anzala wana
Bakanisini là qui ont balamon les autres mon apparition médiatique na ba dire moro boy médiocre au vie Shadrach nga pe na défendre ta pamboka o so mundela o lobela manike a pesa nga ba 1 million de vues pour nga pe na défendre ta pamboka je mérite le respect yango sali comparaison tango yo na sali comparaison nga na lobi na leki na ngo lobi no so boya ngo pourquoi na leki na grâce so ba tie biso na aéroport na mito na olunda ya yo mona succès ya redi amis l'homme ça la succès na mboka oyo on se comprendre succès a bougé si là car personne n'est éternel à part l'Éternel des armées Jésus-Christ de Nazareth ngana mwana nzambe oyeba keti na fana na kicho na zanga na décision wana te na kanisa vo ya babito lela na tango pasi condoléances ya pamba donc baso bengana na répétition lokola mbwa tango abengana nga na répétition di badata bengana nga na répétition kanisa ta bola mwa babi ate pa na ye akanisa bola mwa babi ate ke babi akabela auta poto pa kabela nga chemise atala yango te nga na lobi na leki na grâce siko grâce na ngai nga na yebi yango bato ba yebi yango te ba oboya poani na on répéta on na leki na grâce parce que tango to sala réunion ya lo téléphone nene ya loba 62 heures ken na loba 48 heures nga na loba 24 heures nani a gagné ngai na tombola ngolani po bato bayeba ke non nzamba zalaka ce qui m'a fait aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui c'est la prière soki olingi miracle au mona miracle toi on attend de la grâce au mona miracle sanga nzamba sa elinga miracle avec le temps ezoyi mona na miracle nzamba sa elinga miracle et puis bato au mona miracle et puis je suis fier de le dire que Jésus-Christ de Nazareth est mort ressuscité afin de permettre à papa pour plaider cause na biso. Si tu as la foi, tu auras ce que tu veux. Prier. Botika wanzela papa, musique est comme na YouTube, musique est ce qui c'est si là. Et si là comme lukambongo na musique. Ba te bele ba sa musique a qui si batika bana ba malheureux bien go. Nganga osenga ofali to bi nganga mona mboko asenga batu ba bijou na ba valise mo ba bilamba to yebi no tanga na komuna été. Boyebi ya wili mushini koda mboka. C'est que bango pe bosa ba sikisa kisi. Ya ngana bi ngate ke mutaosa sikisa kisi ngabika sikisa kisi sila. Sikisa ya okemba esila ko kembisa bato esila fungola makambo keche ya combien $2000. $1500 ozwa car ya bien. Pona nini osala ngana to leba bambanga libanga na moto ndengwa so bamba ngana kufa kikasi. Nyoso abdo bato bazo contredire bato ya bato ba sans pitié. Na balinga ngana zaka mobola. Ba finga ngana na carton jo finga na carton me na kumisa afali. Et soit ka etende ba finga nga bo mwana nga zo telengana mais ya to ke okumisa azoke no produit mutagoma bato nyonso bazo finga ba chola ngati kana tipo na dossier principal bi yone muto bebiseli prince carrière problème est ça te na bebiseli carrière na longwe na nga kasi babina nya boswaye na longwe na nga kasi parce que babio banda pas héritier na banda pas na sala pas héritier te na sala pas héritier te héritier po tsama tata ka boti bazong sa passeport na senga ne passeport identité ya mwana nde na senga oh e bon so wana ndo tsema tata nga na finga héritier gogan ngas na finga yo la pulga ngas na finga yo otin otika obambela makambo ezati na osamba pena mutu te mais mona kaka fali yango apesa prince promesse na shark que voyage ya poto aturo ba okende naye promesse mais non peut pas que poto oyebi batu combien bakufa promesse se réalisate nga na réaliste nga linga tiko taki nga so bina nga zana pe mbona boya quand même pas na ose mais en otino crédit le binga compromettre nga te j'aime pas de promesses. Un homme devient insensé quand vient le moment de réaliser sa promesse. Il devient insensé. Est-ce qu'il y a déjà prometteur au kokisa moté? A kokisa te nyoso kokisa te. 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 Attends mon côté. Nyoso kokisa te. Na linga pe promesse te. Et pas fallu aux promesses te à kokisi yango. Na linga promesse te. Ayebi ke na linga ngo ta promettre te na boya ngo sule ka okayebi na no linga nga promesse te. Zela na ozela ti mko nini? Ngai nazo kende déjà. Oso comprendre. Nga na wuti musika, nzela na okende komi pembeni. Siko ozo promettre nga pose sanga ti mikolo combien. Promesse est polisa muto yebi. Nazo compter ke no akanga yo pesa nga chemise wana zo la tango ka zo tango ka yo pesa nga mukolo njuluka. Ten le bananga Chimène Lopez bon après ça on mukolo njuluka numéro 9 le bité tanto baluki bote wow Lopez mami de moi go retirer frère mais Manique de John
Tout ça, on a une émission concernant Mambo Ezaka Bengana Rayo et pas Edi Badiata. Au Lobarake, fallait y avoir un côté. Aïb Saro qui est qui problème so pendeni mambo nanga na ibi ngote solo nanga et tout je crois tant alobaki ayebi ngote mais donc jamba yo se souvenir mais tant totalement na quoi aleka na voiture atelemi atalanga boye ola telemi atalo batake non soit ta transport kende atelemi atalanga boye après démarrer voiture yaya ils étaient là pour m'humilier na ibi loko na sa qui était oya inanga makasi ndengwana ngapo nanga ayinanga yi est-ce que to kende no maniki les lots tomoni concert rebeta ma lobby na fikin tomoni sécurité dali makasi ba massacrer lité akanda ba massacrer abedachour pour na amata na podium te lité akanda pe non plus mais à un moment donné tomoni fali moko na micro abina mona gi lité akanda puis ba mati lité akanda aluki abedachour ya roluka na micro c'est-à-dire que sécurité to pe bateau bazaka pembe na mususu bazaka la moi oyeba ke mo parfois ba makamu te yaya waneza ba 12 awenge oyeba ke atindika Crisco le voix du po azo filmer Prince atindika mwana batuti na si na tindika ye di badiata na concert ya parking pour azo filmer tang bazo Prince azo yemba po image wana ezalate ya to suba humiliation mon orchestre wana o lingate to bandaka ko boma ngana bandaka ko mela ti na kokite ngana kei na ngai na fingi na nga mutu te na lobika a vérité na ke na nga na bengi faux chanteur te na bengi banze mone mabete ok o muta uta ko finga oyo alobi azana ndaku te alala na ndaku afesa gome wana ba injure yango wana fingi mwasi na ye afingi bana na ye afingi ye moko pede alobi ne wana ko finga mais nga na déclarer ba droit na ngai ke na kokili susu te po passer les qui charge les qui droit ngosko oyo déclarer na émission c'était le seule façon de communiquer avec lui parce qu'il a bloquanga soit na mana sonner un téléphone nga na komela ye ko droit ngozani et qui s'occupe un peu de moi qui s'occupe et au maître Gim soit posté nga pesi nga félicitation nga yebi na yebi Gim que dajo a postanga na yebi dajo asala ngo par amour ata sala ngo pona nga ata sala ngo ata na congolaise ke batala nga partout na ba Côte d'Ivoire na ba Cameroun nga na zoka ba appel ya ba Brésil ya ba Chine ya ba Bangkok nga manike mais siko yo zo la kisanga bolam to diminuer ngai polingo si sanga nga fana sila na longwe na ngai mais babi batu fallait yebaka on dirait yango tabino déjà l'écart ponani problème est ça te bato batikali de mer azani akumisa misia munene mboko azani de mer ani yebsanga ata na catch Aisha koko aleki de mer na standing Aisha koko aleki de mer na standing musika Nene à kelo ça n'a pas fallu aleki de mer musika de mer n'a rien on a un fanatisme on a des fanatiques aveugles moi je suis un fanatique qui voit dans nos samusana na oya boye avant na plateau o footing ambo ko za no liboso banda mona teta ngo banda défendre fali oh na banda ko mona ngo na eba ki a changer na eba ki avec les peut-être en scène ngelo kwa munene ya 5 ans na mona simité na longwe ya mu pepe internet on na ngo ko sila. Non, comme appelle le passé, eh, manique, ça a danger, mais ça c'est calculé, écoute, il y a une soirée qui n'est pas mal, tété. On le bien le mot, na profé na pela ça mon parmi l'une des questions OP, n'engana tout na yo, obi mu pepe internet oyo ekosila. Ouais. So mu pepe ane sile. Manique o senga so fali pardon te. Non, senga pardon pour na sina sala mo koni pour na senga. Non, senga pardon pour na salieni. Le pardon c'est une force, attention, hein, parce que senga mo tno sauter. Moi je demande pas un pardon facilement. So un jour on banda ko singa pardon mingi na ebibola manjo ande banda ko gam. Dans na futi yango na ye et ya makamba famille na ti yeso mona ngana na singa nani pardon. Na singa Karine Mokonji pa. Yanga singa pardon papa matina ndako na so ebi yango. Le pardon c'est une force. Na sali le rotana ki osingo pardon. Odi mninga tika non singa te. Na fingi ete soto sans rancune. Soki na lobi te ke na leke na succès. Na lobi so ba tchembi so mi balé na minute no dunda e. Ezate ke na bi na leke na succès. Ba propose a déplacer te. Nga na yebi ngai na za ba warrior bozali clip ya na terrain titi ko ekokisi 1 million tende. Yango ba wango yango bosala nini? Attaque na bino za nini? Bozeli manike lobi après tant ba fanatique manike ba tche après bino ba warrior bobimi. On na reverser bino. Ke bosala na bino lokote. Clip yango wana bo télécharger te pour nini? 1 million tisi ko na ekokite. Boti ko distraire ba tout. Ba warrior.
Manique, avant tout, dans la deuxième phase, il y a situation Oyo. Il y a la question, mon ami, tout n'a pas battu Baolandayo. Na Katia Plateau Afrique et la télévision va comprendre. Les gens nous taxent de vouloir te faire dire des choses Oyo. Ils ont nuire na réputation artiste. Na, Afrique et Lengi. Netinin. Disons, tout le barrage clair. Mike Lokamba, Nabiso, journaliste Mike Lokamba. Tozo Tindayo, Olo Baba, propos déplacés. Adenani Nani Shadrach arrête. Na osilika. Shadrach na osilika makasi. Ngana mame pa no kotindanga te. Mike Lokamba a moi muke pa nga kotindanga te. Alors arrête ça. Tika question wana na siliki déjà. Ngana moi na bitinda te. Tika kata question wana. Moi j'ai agence TikTok. Hein, agence TikTok. Agent TikTok. Papa na ngai azawana, hein? Papa Jacques azawana. Biloko na mino ekoma bien, mbongo na mino ekoma bien. Kisimbi na Château Rouge agence yaka amoko. Château tika question ana. E matinga mafuta. Mutu akoki kotinda ngai te. Nga batinda nga te, même bango bakoka otinda nga te. So baloba na nga moko ou deux fois ye mo prise, mais nga mutu akotinda nga te sala nga na sala ka makambu selon avali ya mutu te selon manique selon général. OK. Yo tinda nga Shadrach yo tinda na finga. Mike Lokamba ki tinda na finga mutu abana. Est-ce Mike Lokamba remorka nga? Mutu akotinda nga ka mutu a remorka nga. Il y a quand tout les génères mutu na évoluer to ils ont un peu la question musu peka ya ba modèle wana. Est-ce que ils avaient ba fanatique to pe ba tuma ba soutenir yo. Ba tia ba coup de pouce na makambo kelelo se révolter. Ba tu ba yeba coup de décision te ezala goreti luvezo ayeba. Mutu même nga mota na yaka na saka na ngote. Na yo kaka kanda. Na bina kenanga esili. Et comme problème ndenge nini? Et comme problème na tinda ngai. Nani atinda nga? Pourquoi otinda nga? Muta tindi ngai te, mutu pa otinda ngai pete. Na sala makambu selon nga so na lingi mutu na linga en vrai. Pourtant olobela ki pe muta tinda ki azaki. Muta zate nga so na lingi mutu na linga mutu ya solo. So pe na boyi rape ya solo. Ndo boyi. Na boyi na ngai na te na zate na yiniye. Na tokabwani soki apesi nga mbote. Je lui dis bonjour, s'il veut pas, il veut pas. Ah, na fingi était. Ma question mon père est venu babi lelo manique de John lelo se révolter otali atate ke ye azala muninga ya papa ya bana na yo. Tanga nyokoli ngai 5 ans na kufeli na beli corona batindela nga ta eloko te ya talaki te ke no so na kufili yo ba bana nga ba otika ba ofele. Na bino ba otaka côté na ye yende nzambe. Manique bela corona. Na bela corona première vague kena uta nini poto yelanga corona. Oui. Na bela corona première vague ya makasi ba doso ba yebi goreti ayebi yango ba langue jamais na bela corona bo na lobango na internet pour ça qui maladie ya soni nga bela corona première vague na bela makasi na olela na nzela na oloba na okufa nzambe na nga na zo kufa na zo tika bana na nga nzambe na zo première vague so ba eko contrôler ba fiche na batu ya ba bureau de ba na eko comment docteur na nga abombi fiche na parce que na on sala fièvre 40-42. Donc fièvre son abandi fièvre na eso so moteme bandi obetanga na yo kaka goûter valide tamboye bien mot na yo kaka goûter na yo kaka odorat na bela corona première vague bon mon ngona lobango na internet atindela na combien on attend ken outi concert ya merci ayi le ko et bon ngana swango wapi kasi c'est que mambo c'est belé na kati ya na lobi na ngai na omonde na sa na loba na ngai lote na loba kana kenanga so ba continuer ko loba na yo loba o esengeli pe na loba on se comprend na on respecter attaque père ba mafanto na tiki nanga po soka zaki mutu oyo ayoka kabatu soka zaki mutu oyo na on répondre nga na mutema mobimba mère na biso moi je te respecte en tant que maman d'abord parce que lelo s'il faut dire so attaque maman nga poser question te ko batinda ngo bike na linga makambo wana tinga mtako tinda ngaku etinda ngaku na mwana musala na ndaku nga pona sala kelote OK mtako tinda ka Serge Itunime Clarence Itunime Mireille Itunime Tom Itunime Zara Itunime kutako tinda ngate parce que c'est ma petite sœur. Te à part route internet tu as mère nanga. Oh, prince à master nanga. Mais koti nanga te pense à koti nanga te. Ben muyo oti nanga ndeni lokamba oti nanga ndeni. Et la sens peut-être comprendre une question là. Oh. Nga naza journaliste. Tant on a faire poser ba question, tant on a autour ba question, les gens nous taxent que nous pourquoi kaka balingi batinda ngai ba finga nga ana saela mwana nga promotion tete. Ba finga nga yangote. Et là on a peu déranger ba te belé. Tiboti kanga siko na sana nga sima mwana nga kasi.
Donc, comme nous pensons prince. Voilà, question au Péango, Manik de John Tokende. Aujourd'hui, Manik de John, on s'est révolté, on s'est rébellion. Au Koumisi, Topé, Lobeli, Fali, pendant plus de 5 ans. Nous avons Kofi Olomide, nous avons Rerasson, nous avons Ferregola, nous avons Héritier Watanabe, nous avons Inosbi, nous avons Gaz Maoué, tant d'artistes et musiciens congolais. Manik au Pessimando qui nous wapi. T'es pas mon touté? Ok, pas mon touté. Ok, pas mon touté. Ah, t'es pas fait. Ok, pas mon touté. On est sur la paire à ma femme, on a payé mon bambou tébélé. Inos bin a payé son bambou tébélé. Continue à faire ton travail, mais tu sais que ma bêtise, ça va pas. C'est pas les balles de la table et Simbati. Les noms maniqués, tu sais que le monde n'est pas artiste morté. Oh, so artiste moi quoi, yé na makambuna, yé na okende. Moi, ça pour ça, va se retrouver. Yaya. Na 46 ans, on a tiré le ban à tête à Tchalopango et ça la bango bien. À ta faire. Hein? Faire. Oh, pas ni beaucoup à ta faire aïe. À ta faire aïe. Non, ça là. Soit il y a ça pour ça fait contrat. Non, ça là. Mais les lots qu'autant autant la refandi pe, les lots au sali rébellion, au sali révolte. Tout le monde a un tout qui a se reproché na barrière naïe. Ami yo vraiment passe la montée, mais je suis certain que comme ah pourquoi j'avais fait ça, pourquoi on a ça là qui peut-être yo tu te dis que malgré ça il faut l'intérêt mon robot. Ya au moins na libala hein. Chatrak moto ya boya ka mbali nde mutao ka passe. OK. Passe on na zo yoka. Na kepo na passe. Na kete po na linga kete. Na sa fan na mais na kepo douleur eleki. OK. Ya on a ke. Voilà. C'est ça. Na za la témoin nzembo ya Bianca Costa na fali tango bimara historia ozoyo mango nesi bato bayeba kango te mais bato bayeba ngo pona nga. OK. Bandimi nga babi na sala elote na ke nanga. Mais il y a peine à bato msu to mona ba commentaire ba bilit na yo on dirait c'était fouté parce que zaki na pour ça concert ya falaise à la néant mais le to moni fiki nous plaît à craquer. Oh ngana ke wa falaise à néant poani. Parce que tant on deux autres ba keyo lequel na cité. O ngana lo bingai est-ce ngana bete na fiki noana. Bachaka battle te na so za ina États-Unis nga bachila so battle nga lobi na Kinshasa te to ke ko beta na Paris to beta ka somo ko biso mbali donze moni nga masasi calculé yango oyo so boloba e sa elo te nga so na betika pa e masasi calculé boma bango calculé era tete calculé batu ya likunya calculé motema mabe calculé. Et ma ça si calculé, tiré, calculé. Goretil ou voiso calculé, et raté bangote. Malobito jali. Manike de John, Majikane Mage, Corona Bandana Katikati, Makambu. Makambu ya makasi. Voilà. Abonnez-vous massivement sur Manike de John, Tokos officiel, Long Jamba Zawana, Crisco, le voix de Zawana Zaïroa. Hein? Babi, El Pojo. Mon boss, je te salue, El Pojo. Question mon atuna qui au Manik de John répondant qu'il y a moté par réaction positive négative par rapport à la décision Zouaki. Quelles sont les réactions positives que tu as reçues? La mon réaction positive et l'ingaïs a toujours ma réaction positive et c'est belé, ma réaction négative est à moquer. Parce que j'aime et ça est belé, non j'aime et à moquer. Au lieu que babonné ba kita, oh ba wario, babonné ba prati pena 2000 balamoko. Na moi moko ma 2000 abonnés belé. TikTok ye sous ma tata basi nso bakomi kanga mbinga boye Marila Mwaka qui c'est Manik de John question mon atuna ki awa ba réaction positive là négative ba réaction positive net tala likambolobi awa mutoko abeda shu mécène munene ya mboka modèle abeda shu soutenai humiliation ya ningo wana bokana kiye ke mukolo ya to bete 12 siko tala babilo kwa ndingo wana babeda shukutu nzete ya mobesu babwaki na sebongo ngai manike banyokolanga na kobengana na podium mpo mwana nga mata amataka na pardon nga na kei botika ko sambisa nga to lukalika musunga na sina lubaki na kei na fingi ete na fingi artiste moko te Fere, Jibem Piana, Papa Chéri, Yanga Maya Noël, Fali Poupa, Gogan La Pulga, Batu nyonso, ba leader nyonso. Oh Fabrigas batu nyonso, boza ba père ma fanto. Na kei po, nazo se retrouver te, na fingi te. Tala beda chou.
Est-ce que vous attendez qu'on a chassé à Bédachou? Na l'ité à Kanda. L'ité à Kanda Nantolo, Rabilobela Hermoko Finga Finga. Mais l'ité à Kanda va indiquer en tant que quelqu'un de média, à saler la cahier promotion, à lober la cahier. Tala ba niveau, bazo créer les karababinemi. Au moins staff nae, baza déterminer aussi ça est. Ce que moni clarté aya, ba okato ma papou. Mais tu comprends en ce qu'on a mambozo. Tu comprends? Staff nae balinga kaete. Comment ça? Ah, nae bisikas la Bible dit on aura les ennemis, les gens propres de nos familles. Hein? Nana kosi Benjamin Belanga. Na fali na linga kaete. Mais si on a TVT, on a mambozo. Tu pour ça que le seul moyen de communiquer à bloquer ngai, na bengele na solande. Il faut le di badiata. Eh! Abetanga makofi. Yenkoi, yenani. Eh pardon, na lobby déjà. Na lobby déjà. Bona minute on est na zabo, so di badiata tant que t'es na salaire aussi mbanga. A regretter. A regretter. T'es à regretter aya. A regretter. T'es à regretter. Na sala yelo kote ma regretter. Angana zamo amosi me na bota mibali. Na makasi na ya sakanango. 4 personnes en Kobunda na bangote. O ba sa na box, ba sa ka lit, ba sa ka ba judo. Nga tambola na ba jaguar noir. Vous comprenez? On a benga ba kuga. O eba que jour à concert ya Fali na tene na parking. O eba que Jonathan a Beta Benji. Biso to na kashonga na ken après concert. Taka Jonathan saka malade jour ango. Mais tanga Benja finganga akanga ngo na motema tanga monika Benja bi yo pat. Anga meka mluso anga meka coup de tête. Tanga okwata ba mbila ba yanga mona trem ba kuga ba mati ba ya ba policier na ba tunanga ba mama. Olakisa bana noko kima. Po ba okima likola ba voiture gaga a sauter voiture ba kanganga ina kento kinda olana kasho. Ya on a bi Martin. Pona fali te pona protéger maman na bango. Pona protéger maman na bango. Ya na sali musala. Na sali musala comme il faut. Oso comme matengi mukono okuta no beto bambata. Réaction na yo ebikisa. Au moins jour oyo eli badata bengana nga. Soki ezalaki net na ba municipal long jamba nga simbe na nzoto. Po ezaki humiliation totale. Long jamba fashanga bi se calmer toi na terrain na bango. Chubo okotela ye. On se comprend. Ba yo beta yo a mwana ya batu obe ba luka. O moni ba na ko luka ka ba salange loko moya mabe. Dieu m'a protégé. C'est pourquoi na kei ava botubolanga lisu. Na okene na okreso balinga ngate. En tout cas na linga bino mingi. Merci beaucoup vraiment na abonné à Afrique Lingiti. Mais on beta CT chez Djonga na puis dix mais agence c'est ça ka moko balobi na neti ba ba beta na fikind. Ngana zaki na nokom. Na espace la gentillesse. Bomoni on a showgaze na plein ma ça plein na sali plein na kitambo. Ngalo pe na sali show na kitambo. Ya masasi kalikile ka plein. Hôtel Ibaya. Plein. Hôtel Ibaya. Ya na tieni ba tenga kuna ba iteke lobi ba beta kina moni on ka na internet. Lobi plein na kitambo na espace la gentillesse kaka masasi kalikile. Bomoni ngona tokos. Ya to ana bino to jali kabo. Kabo masasika Chantika songo ye moko na nina poto ya kota so kotsanga bi espace la gentillesse ex non commettre na kitambo ana babi na DH to lia to mela na banda na kulwa madia koko to zali mais lelo pe na bandal bazo menacer te parce que babi bandal lia simba ngwa bandal na mensenga bandal papa na ngamo na ba mettre so bandal ba ibinga mona vie John ngana bandal ko fin ko sangel kamte ngazazi kama mutu but combien de batabana baba na lungwe pa nae combien o ba inanga po na ye kaka olongo kate nini eloko nini ozo beba bozo continuer kaka est-ce que baranki no kota mais lelo quand même muzo bongisa bongo mais non na sita bongisa nyo somno son sala émission o esala émission pas sala mbisanga ezala ki fanatisme nde ba ken ba ça qui fanatisme ngas ko na au milieu du village merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maniké. Un dernier mot et puis Tokabo Anabiso pour Nabato tout basu opportunité à Rolanayo à travers nos antennes Afrique Télévision. Va retenir nini. Va retenir kaka dans la vie. Mutu kam tapambola muninga mutu. OK. Na linga bino mingi. Ba fan nyoso Manique de John apesi bino mbote ebele na Paris wana boza ebele so na Maniko tanga. Donc boza ebele ba lobilo pèse. Julia Kibazola, BBC Kibazola. Balobi moko trésor Kibazola les bases.
Alain Giga na Londres, Sandrine Moupende na Londres, Papi Kelly na Londres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis internautes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais avec Manique de John, Maman Nabiso, au Razarabongo, à la portée de vous servir, de vous donner ce qui est le meilleur par rapport à l'actualité musicale. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à l'assistance de Long Jam. Merci à toi. Merci aussi à Berlin Ngamet de la réalisation. Un grand merci à Jean-Yves Bikouki, les Boises de Bruxelles. La puissance de Tébé Place aux Alliés. Merci à toi, Ange Nathanaël, mon ami, docteur. La puissance de Tébé. Pour aussi dire bonjour à docteur Pierrette, en Fanfan de Coco, la Katia Melbourne, en Australie. Un grand merci à Karine Manessa British. En tout cas, merci à vous. Je suis malade, mais au Tikingate, au Saligeste, merci vraiment. Penda Mambo Sala, ça a toujours plaisir à Kitoko. Erré, joyeux anniversaire. Erré, jour d'anniversaire. Vicky Kiesa, la personne en mot de Belé, Zamba Tonisa, Abakisa, Penza Oezangaki, Erré, soit ton jour de ton anniversaire. Vicky Kiesa, un grand merci aussi à Exi Kiesa. Yazalaki on a pour nous soutenir Bissau. Merci à toi. Merci aussi à Jean-Yves Bicou qui est le boss de Bissau. Un grand merci à la réalisation de Berlin Vangamente et aussi Nabilili a chanté ça. Sobo CP Namsala Yaboui. Tous Arabons chanté ça. Dani Chandou, salutations à toi. Nabosani. Nitunda.com. Toi qui est début sur surtout na www.nitunda.com. www.nitunda.com. Tous avez imprimante multifonctionnelle. Vous avez ça là, insert na polo, na short, na tasse aussi, na verre. Tout le monde appelle câble de qualité supérieure. Tout le monde appelle lunettes de qualité supérieure, make-up de qualité supérieure. Les abonnés na nitunda.com, www.nitunda.com. Merci à vous, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Restez branchés sur Africa Télévision. Bonne suite des programmes et je vous dis bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.